ya koyeba ke bozalaka tellement ebele ya kolanda magazine na bino solo la plus ya mokola lelo bandi mbote na bino. Tofungola édition ya lelo pona koyebisa bino ke na basango ya libanda Niger akati ba relation militaire na États-Unis d'Amérique ezali décision oyo bazwaki lobeleki bolanda. Ba relation diplomatique entre États-Unis d'Amérique et Niger ezali lisusu malamu te. Lobeleki à travers déclaration diffusée na télévision d'État, porte-parole ya pouvoir militaire atalisaki ke présence américaine na Niger ezali lisusu na place te. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Et Sengeli Boyoba qui décision Oyo Ebimi après visite il y a 3 jours passés, il y a délégation américaine menée na secrétaire d'État adjointe aux affaires américaines Oyo Akutana Kipe na chef ya régime militaire T. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Il a rappelé que les États-Unis d'Amérique ont disposé d'une importante base aérienne au Niger, Oyo et joue un rôle moko important dans l'opération américaine na Sahel. Dossier à suivre. Parti politique Congo en avant ya mwana mboka Médard Kakongolo bazali na mbutu na ndenga kusaka na tebola ndilima oyo. Na birme na kombo ya Mbelu Sami nazali moko ya ba cadre cofondateur ya Congo en avant ba tozali to se révolter pona gestion ya parti na lulenge mumemi ya mukomba ya parti Médard Kankolongo kambaki parti na lulenga malamu te yango efistige biso ba cadre oyo tozalaki longo na ye esali ke biso totikala loyal na regroupement AFDCA bisika tozalaki ba allié. Alors nini etindi biso tozala vraiment fidèle pe loyal na AFDCA ezali pona motema malamu oyo autorité morale professeur Modeste Bahati Lukwebo azana yango lulenga na ye ya kolinga bato etalisami meme na miso ya bato. Alors nde totikali fidèle lelo ezalaki mokolo tolingaki to honorer pe ba mama lokolo tozali na mois de femmes to organisaki ya rencontre na biso na ba mama na biso munga fula to tei ba mama ko tangisa bango poke mama azali moko amemaka vision asimbaka libota puisque mukanda na Nzambe lobi ke une sage femme bâtit sa maison. De total ici ba mama ke mama tozali na 21e siècle. Azala kaka mama oya fanda kana ndako pona ko bota ko sukole belamba ko lamba te. Mazala mama oya ko telema po soki mama telemi libote telemi. Soki mama telemi mboka pe telemi. Yango tomoni mema mokonzi mboka azalaki komipesa mingi poke pourcentage ya ba mama e matana kati ya gouvernement na gestion ya mboka poke mboka iko tambule kende liboso. Voilà matin na biso lelo ezali pona ko fortifier ba mama poke batele mabaye ba ko sala musala po mboka na biso etambola puisque mwasi musala ko sala mobale pa ko sala yango. Yande to sangisi ba mama ya munga fula pona kolakisa bango o rôle na ye na kata société ezali kaka pona kolamba te ezali kaka pona ko sukule belamba te mama zali moko oya koki ko gérer mboka. Population ya quartier Mbanzalemba bazali kolela po bazali menacé na ba érosion ya minene banda ko belesi koyi babeli bakonzi bosale loko. Tozali wana veni Kinshasa musika tena wenze ya Mbanzalemba na terrain inikin homme 30 ndenge kaka bozali komona boye awa érosion esala makambu na ndenge ya kosakana te. Aveni oyo depuis esalama ezalaka kitoko nzele ezalaka malamu. Érosion et bandi muke muke et bouki nzela en deux parties
etikala ngambu kotoyo ngambu kuna ndaku moko pe ye atikala na katikati en tout cas kokamwa oyo bozali komona ya mabanga ya mike mike wana ezali mabanga baye kobwaka te kasi ezali nde bandaku oyo ebukana bandaku ekweya bamapangu mosusu elimwa yango moyen ya kovanda ezalaka pe lisusu te bato bakima quelques personnes oyo bazanga pe bisika ya kokende batikala kaka wana kasi soki otali condition bazali kovandela pasi po moindre mvula kaka ya moke kana mpu bato baleli neti ndaku oyo yango ekoma penza na katonton bato babeta bi bayebi pe bakomprendre makambo tozali koloba awa soki ofuli yango ata na monoko fu pale kao kasi ba jeune pe quelques habitants ya kotoyo babundaka na ba faible moyen na bango kocha basaki awa façon ya kokalme ata ndenge érosion oyo ezali kokende papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Gentini Ngobila Mbaka awa na Mbanzalemba balobi tala nanu situation na bango penza po baboyi tangu likambo ekokoma bakonzi babandu beta batour kuna o bakabula mawa Aveni Kabamba misale ezali kosala makasi ezali kosala na lenteur moko na ndenge ya kosakana te fiston pero serfe luzolo pona badita ekomaki to penza po na misala oyo esalama tozali awa na Aveni Kabamba batu balekaka awa bayebi degré nzela oyo ebebaki mutuka ebandaki susu koleka awa malonga te nzela ekomaki mabulu balaki epai ebongo bakanivo kutu koloba te emonanaka lisusu te kasi lelo oyo misala ebandi deja kosalama motif ya satisfaction mpona population nzela oyo faso ekomelaki na ndenge tomoni badaki misala oyo fale continue nzela eza molai pene ebebi kobanda ti bomarché ti huilerie nzela eza ya kobeba me lelo namoni mosali bandi kosalema na bandre na biso batanke ekoti me mosala oyo ekende pena ntina suka po biso bana mabele oyo tozala apuye na mambo ya misala ndenge tosalema tozala totala misala bafoti mpe ezali tobanda koloba namoni na suki wana ndinga koloba eza te me batanki longo eye awa mosala oyo abongisa biso nzela baprince baminda epela éclairage toza na centre ya ville jamais tokozala lokola bato baza na mboka te lokwa se mpe ndenge namoni badanke ye tozosala tozotala lai mpe kosila oya kotémoigne témoignage baimage oyo tofilma tokolakisa bino yango na ndenge toyo ekomela tokozala bien mpo na biso bana sa na kinyana. Bon, juste un grand merci, hein, parce que même tous ceux qui a installé lui et locaux, il faut toujours dire un merci. Par rapport, bon, je dis un grand merci à le gouvernement, parce que ça fait longtemps déjà que je l'ai là. Avec la flaque de tellement ébélé, bon, tout ça, et vous qui vraiment les qui abîmé, coin petit coin. Alors, déjà, ton bas initiative, ça a déjà joué, ça déjà bien déjà. Alors moi je dis merci. On est na part na ngai voilà. Parmi population ezali na bato mususu pe bazali kosepela te na ndenge misala oyo ezali kokendele. basaki nzela oyo basaki yango bien te po nzela eza canalisation mai bango bacanalize mai te ese nzela kotika bateka se nyonso ezalaka eza bushi donc solution ya nzela oyo mpo balonga yango ifale batya teka se moko mopanzi okolakisa bango kamera batala teka se moko mopanzi kuna batya teka se mopanzi oyo nde tokomona eloko malamu esalama banda bacingolo batikaka ata mabanga batwaka te nzela etikala kaka boye bakanga yango chaque jour pite bakonzi batanga mabusu na nzela okokamema baesikoka bango batuba mibale esokei so ezoli mpo kokanga na mboka oyo moto alie mbongo leta mpo bopinili ye boboma ya ta koboma mpo tolembi basala babatiri to mpo bayebi kaka bakangaka bango soki asali mabe bakangi ye batie na prison babimisi ye mpo kolukela bango solution mpo babondo kotaka makala so asali mabe apa bimi awa akosala su même aventure asala etua te nde moko tala nzela ngo bosala tala nzela bosala mai terase na eza bouche yo osala nzela
Papa directeur général ya OVD awa population bazali kosenga pena kimbala oyo misala esala mape eumela ayo ezala kaka babongisi mituki bandi koleka après 6 mois mabulu ezongi lisusu yaka nini akosala su même aventure asala toi ne moko tala nzela mo bosala tala nzela bosala mai terrasse na eza boucher yo sala nzela soki okomi na commune ya Matete direction Kinda otali yango ebebi na ndenge ya kusakana te Serf Luzolo azalaki wana po na compte ya Solo la Plus. En tout cas, likambo ya nzela oyo ekomi kolekela population na ndenge ya kosakana te. Tozali awa na direction Kinda na commune ya Matete, bino moko botala modèle nzela ebebi abandonné na triste propre sort na yango nzela ekomi presque impraticable mabulu mai salite bosoto epai ebongo kutu solo ezali kobima awa pardon et pourtant nzela oyo ezali direction ya munene eutaka depuis quartier Kisantu na commune ya Matete pe ebimaka na commune ya Kisenso yoka communication esalamaki awa ndenge mai ezozala boye soki bino bekuma etondi uma epana esala bamabulu prince ebebana kadam ebebana toyebi te bana kosauve biso po abongisa na biso nzela oyo eza nzela oyo eza kosunga bamituka ezomata kisenzi ezokita te direction générale na bango oyo bakende pli bake babimi na ngo me baza kosokipe na ngo te tozoba biso soki leta bosana tozosenga leta asala de nécessaire mpona oyo eza balabala moko ezalaka bato kisenzi bamituka na bango bito boyo oyo bato basenga biloko awa mpe nango na kisenzi na bakadi bino ezenga na bino yango loboni deja ekoma yebisa kitaba ekolo eza nano mpe mongo babonisa yana ekoma kilikili neke bulu banzangele eyebiso na yango yana yango ezomona mpe babitikezoleka balabala Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Gentini Ngobila Mbaka opération Kinshasa bopeto ekenda wapi esila nango mutuna pe eza lisasi te yekeyo Coordination provinciale ya transmission sanguine ya province ya Kwilu va bénéficier na mosolo outi na fond de promotion ya santé. Bon dans les détails na reportage oyo. Ezalaki ouf de soulagement pour la coordination provinciale ya transfusion sanguine na province ya Kwilu oyo bauti ko bénéficier na somme moko ya mbongo venant na fond de promotion de santé FPS en sigle pour na ko faciliter transport ya ba matériel enveloppe epesamaki na maboko ya gouverneur ya province oyo apesaki yango na ba bénéficiaire via ministre provincial ya santé. Vous vous souviendrez que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le secteur de la santé éprouve des difficultés énormes quant à son fonctionnement, quant aux équipements, quant aux infrastructures. C'est ce qui a permis à l'Assemblée provinciale du Kwilu d'élaborer un édit créant les fonds de promotion de la santé et qui a été ratifié par l'arrêté du gouverneur créant les fonds de promotion de la santé. Ce fonds de promotion de la santé a pour objectif de financer les activités de la santé qui peinent à se développer dans notre province. Natournaye, gouverneur de la province ya Kwilu, Atalisaki Boye. Aujourd'hui, le geste symbolique est là. Alors, les assujettis doivent prendre la responsabilité d'accompagner la République démocratique du Congo à travers cette initiative. Aujourd'hui, le chef de l'État a prôné sur la gratuité de la maternité. Mais dans le cas d'espèces au Kwilu, si nous avons beaucoup d'argent, à travers les fonds de promotion de la santé, nous devons aussi appuyer nos hôpitaux parce que les médecins commencent aussi à se fatiguer sans prime. Et il y a trop de malades. Il y a trop de malades dans ce secteur-là, les mamans qui passent par césarienne. Et parfois les médecins sont découragés à poser des actes.
où il n'y a pas un appui en médicaments. Donc, ces gestes, il faut interpeller vos agents à canaliser l'argent. Demain aussi, les partenaires qui nous appuient par rapport à la vaccination, ils peuvent aussi se fatiguer, dire qu'eux-mêmes soient responsables. Nous ne pouvons pas aussi être des bébés éternels depuis l'indépendance, que nous soyons chaque fois appuyés par les partenaires étrangers en termes de vaccination de notre population. Ah oui, matérialisation, il y a vision, il y a son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton Mou Kwantombolo d'Afrique, na volé santé universelle pour tous, né Makambo, Boinde Zalaka. Yo! Nalemba imbu soki okie kuna na commune ya Monga Fula otuni mama Béatrice ayebana mingi po ate kaka argile o babengaka mabele na cadre ya article 15 serf luzo lazalaki wana pona ba détail. Moye tele pardon. Ngombe bano baneko ko. Tangu toyebisaka bino ke na bakini oyo soki okufi nzala kokangana onoko ya batu to pe tata mwasi ya batu ndoki te kasi ezali kikibuyu na yo moko nde ezosala ke okufa nzala bongo botala mama mukolo oyo na libota na ye bango musala na bango ezali ke ya kosala mabele oyo biso nyonso toyebi soki mere akomi na système c'est-à-dire akomi koboka basoyi pamba pamba yango balingaka kolia mingi donc tango olingaka kolia yango nani omona esika basalaka yango te banda lelo yeba ke basalaka yango boye bazwaka bango argile batuti yango basangisi yango na mungwa ekomi pat après bakomi kolinga yango ndenge kaka bozali komona sima bakomi kokata yango na bastiche après soki basilisi batandi yango na moyi mutalaka oyo bozali komona nde yango esungaka bango po na kotumbela mabele oyo batela moyi pour que bokoma kolia après soki ebeli batia yango na bassin bakia kotambwisa mabele yango eleki tosalaka mabele oyo soki tosombi babuli toye totuti totie mungwa tobandi kotuta tobandi kolinga totandi na moyi ekauki topasoli yango soki ekaukele totie na mutalaka totumbi yango toke kosomba baposa nguba totumbi soki totumbi esili totia yango na babassin toke kotambola kisasa mobimba ekoma nde ya biso difikulté ezalaka kobuka na mabele soki tosombi mabele yango komona tamu soki mpe zelo okomona zelo tamu soki komona totika yango kaka wana ebeteli mbula mpe ebebi nango mpo zelo eleki mingi bato le bakosoma mabele bazomeka bazomona yango zelo eleki ebele okomona tozongi nango na ndako toye kobwaka yango totekaka tige moko 100 francs 100 francs 3 tiges 4 tiges totekaka yango 500 etretaka baestoma surtout mabele oyo ya pembe oyo batumbi te en tout cas bato vraiment bayebi koprofite yango mingi baliaka yango mingi oyo ya pembe wana oyo ezalaka kaka mpona posa kaka ya kolia mabele mingi ekendaka neti bangola wana mpo basalelaka yango misala ebele biso tosalaka yango kaka boye etalaka mpona bapasi kaka ebisa na bakonzi ya mboka en tout cas basunga biso pasi vraiment eleki mingi neti ngai mama nakomi mobange boye nazokoka soki kotia sani na motu te mpo nakende tambusa mabele en tout cas basunga biso kufa soni komona pasi courage na bino na famille oyo ndenge bolongola soni bondima na bino koteka mabele oyo esungaka bino oyo esungaka libota na bino ezwa eloko ya kolia bofutelaka bana classe tala yaya mwasi yokanga malamu na bafiere na yo okotimbela ekei yango wana yango mosusu mpe kitambolanga na tiaka na motu omona ekoma nango mabele mabele. Commission de gestion ya Ligue nationale ya football va suspendre l'arbitre Mibale Mokoka au arbitre qui match AS Vita Club FC les Aigles du Congo pour un penalty non valable. Commentaire.
Et oui, le coup d'envoi est donné. Vita Club, FC Les Aigles du Congo. Commission de gestion ya Ligue nationale ya football à suspendre l'arbitre Yannick Kabanga puis Dadi Diasiwa suite à penalty non valable accordé à l'association sportive Vita Club face na Football Club Les Aigles du Congo le 3 mars eleki na match au ebetamaki na cadre playoff ya 29e édition ya championnat national ya football na stade des Martyrs de la Pentecôte. Ata bino moko penza botala soki penalty ezali wapi na action oyo. Nkangalombo Kapela entre deux joueurs du FC Les Aigles, il est passé Jonathan Nkangalombo le crochet, le penalty pour Vita Club. L'arbitre qui a donc écouté le conseil de l'assistant 1 Benamon Dindi. Et Sengel Boyebaki, arbitre central, a eu 12 mois de suspension et assistant naïe a eu 6 mois. L'ouverture du score de Vita Club. Benamon Dindi pour son 6e but de la saison. Et Sengeli ko rappelé que décision ya arbitre Oyo et Bimisaki Mobulu Makasi na fin ya match oui condamné qui les deux équipes bafuta à chacun somme il y a $7,500 américains. Kasi toko senga na bakambi ali na foot batala bakaya boye et komi ebele na football ya Congo. Tala mususu yango yo. Bokanise Sili te na oyo ya lobi awa ve club Lupopo botala bino mongo makambo ebunga salaki oyo gardien Tonini son coéquipier. Je pense qu'il y a penalty. Il y a penalty sur cette action là. Sikoyo boye biso ke barbitre ba mona ki action te koka moi. Mais là il pouvait servir son coéquipier. Je pense qu'il y a penalty. Il y a penalty sur cette action-là. Comment les arbitres n'ont pas vu sur cette action-là ce ballon de Ebunga Nzimbi. Merci pour la confiance et fidélité. Tokomi na suka ya solo la plus. Ya mokola lelo botika to souhaiter joyeux anniversaire na messieurs Dos Santos na Suisse motema ya maman Angèle Diasuka top modèle business international de la part ya Piero Ebende Bosepelaki na ba image bopesa merci nani dabaku azalaki na sima caméra assisté na Amos Kabala bon mata bokita bo baluka mabele kaka ndenge na lobaka awa des différences ya mai na mafuta tokutani lobi. Thank you.